L'indéfini qui définit les choses non définies par la science humaine. Nzambe ya makambo minene. Yeleo Zamba baka kompike o papa. Yel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 e papa. Papa na kimayo wabe, papa na batama yo wabe papa. Ebisiko zwanga somo pona kimayo yeso yo. Na bengo kakanzamba baka kompike. Soki na kimi na mai yeso yo. Na komi bile ya bambisi zambe na ngai. Wananga na kimi na zamba yeso yo Na kukuta balio bakolyanga yesu na ngai. Yango na kimi pa na yo. Yo nde zamba baka kompike. Makambo nyoso sala yeso yo Elekela kaka bato nzambe na ngai. Lazalo wakufe bato baleli bakanisi makambo nyoso esili. Aleka komplike tango ya koti makambo yo. Abimi molonge, abimi mosekwi, abimi molonge. Likambo nini elekela kanzambo yo makambo nyoso sala yeso yo elekela kaka bato nzambe na ngai. Anzambo yo obikisa babele, osekisa bakufe. Alongola zori na ngao anadizangala babebe babo amba bidene kokanga baba. Meshake na koma yesu na ngai. Minga nga balobi pona bango esukio. Na bela kizambo ya sala makambo ekamisaka bato. Akoma mobali monene o. Il est le Dieu des cas compliqués o papa. Na benga yo na kombo nini yeso yo. Awa mokili nyonso ebenga yo bakombo nyonso mokili. Ngana bengo kaka nzamba baka compliqué o. Po esale na nyonso. Bonne année 2018. Je te souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 725 600 minutes de chance, d'amour. Meilleurs vœux pour 2018. Je te souhaite une excellente année. Une année à ton image, pleine de générosité, remplie de joie, de bonheur, de succès et une santé de fer. Que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Joyeux Noël, bonne année 2018. Na ba fan nyonso balingaka CL nous suivi, balingaka Christelle Mamou, balingaka Vanessa Moussao, balingaka Golwa Mayala, balingaka Bienvenue Kalala, balingaka Trésor Katompa. Donc bino nyonso balingaka CL nous suivi. Meilleur vœu, bonne année na bino, vraiment bonjour, bonsoir na un sobozi lubaku ya kolanda biso ya kolanda nga bino Christelle Rose Lupungu, Mamou l'uranium de la presse congolaise awa. Ozomona na ambiance déjà ya ba fête, toza awa na super lemba totemi na kata rond-point. Ba station eza kuna station sika ba tonga biso koto ba kele bangaba ba kele ba rigini koto kuna Victoire magasin. Donc toza vraiment en pleine super lemba te ko sola moi muke makambo eza vraiment très important na kata lemba makambo le kana kata lemba plus précisément na ndenge bazali ko sali réputation ya Maître Boyka lelo a repesa vraiment vrai nom na Maître Boyka na o signaler bino ba o ba ebité. Na ba oba yebi déjà yebi ke Maître Boyka la grand frère nanga lelo sko yemo lo ba na to seulement mke pe na makambo utaka koleka par rapport ya Davina Gola ozali nièce nanga ozali mwana ngai to sola ngo pe mukie yango c'est important mais important ministre za kombo ya Boyka ndenge za sali ndenge bato bazo utiliser kombo na ye la ko finga ba maître ya ko kosela ke ba makambu tout et pas batebele to sola ngo na ye moko tozana awa mona lemba solo mona lemba tongo makena na futi lela zonga na Kinshasa kande ezalaka tongo mona pe trop mais na faire egola ça commence à nini na clip a me culpa ya Trésor Timbalanga biska na pesi mbote to moni pa bimi na kati to sola ngo mo muke par rapport à la clôture il y a 2017 nazo pesa déjà mbote bonjour ya gelo
Bonjour. Boni. Par la grâce de Dieu, ça bien. Voilà, maître calme, boya simple, boya lukele makambu. To banda, to selon moi mke gelo ngana na bengo gege na nous na ndenge bato babenga kao gege boyika boni santé boni mahamni enso. Non, par la grâce de Dieu, santé ça bien en Guyane Zambé, na makasa nkolo. Calme ça. Calme zali gelo boyika tout cela par rapport à image na yo. Avant image non tout seulement parcours muke gelo boyika akenda ka fruit du sud akenda osana fruit du sud ya kozonga mboka ya kozonga lemba le lemba ngo on dirait netika. Bon, ça moi pas si mingi parce que mingi ba problème tout ça dans Dakar ba mambo et la ndaka na ba famille parce que les mango tout ça là banda bo moi tout ça la sport. Ba zo qui s'appelle biso déjà va te voyager mutema be e bandi le loté. Taka na kati lemba tout ça là papa na papa le ki batongi donc mutema be zango ya kala. Mais na Guyane Zambé, là na bina Guyane Zambé par le nom de Seigneur Jésus-Christ, non, ça va fort pour tenir ça là. Retourne à Kinshasa ezala ndeni parce que bouja kalemba boyika tout temps ozonga ozutaka biso de zonga. Bon, on va expliquer l'oni. Au moni kin Congo eza mboka mo boso ça là on a bien. Bazana pour abeto maboko. Il y a beaucoup de maîtres au Bakenda. Nasi bakenda va voyager Jacques Bundi a eu médaille d'or à Zongi l'aéroport à Bayambi. Mais pourquoi pas ngai parce que j'ai fait 9 ans en Afrique du Sud. Na sali judo kuna na Bundi na champion ba médaille d'or ba bronze. Là na qui ba dekona ngai. Ba zo pétant. Il y a bété vraiment maboko na sens wana. Mais yango yobota ki jaloux. Ndenge boteli ki jaloux. Nzambe monde ebinga zo protéger. Ngaza na nga a parce que na mutema ko ya na ngai ti lelo na ka étouffé. Parce que quand on a bon, on a tout fait quoi? Et ça va combattre un gars fort. C'est une Afrique d'ici. Pour nous, ça ils ont été que non qui n'a son Kim Kabul parce qu'il a pu tourner pas peur. Donc maman ça va si ça va touche. En Afrique d'ici ça a mis ton tambo là. Il y a que bon mamutu na ndenge na boîte. Aboyi mutu na ndenge na boîte abomi Tanzanien. Mais tellement nga so mutu na bunda championnat tous ensemble. De toucher nous aussi banga. Bah si vous touché ça veut dire bataille bétoile la famille israélienne mais kuna nango evoyer nanga bien en Afrique ici na mutu na somba plus de 6 cars plus de 4 motos chers na pesa ba congolais misala na lobango dana sina ba TV on pas mais le toi na lemba awati toza to so la boy salinga bien parce que PO na komisi Nzambe o PO ezakité on pas PO ezakité na sina ba question to continuer sur ma solo mususu to so PO ezakité pour na nini ka bana lemba banda tout fait to guerre ou ta na kuna Afrique du Sud yo lando ti ana mingi za eloko elanda ngai ezo bagere siko elanda ngai eza ba massa wanga na pesa position nga na koli na salle ba sport ebele aba na beti bale na la shooter na la liter na boxer na salle pe ju wana me da famille o tonga ma immeuble selon par rapport mais siko wanga na pesa position mais na mona siko ya ngo nyoso mutamala mingi mazate mais na coopérande mingi ponga kola mingi na coopérande na ba vieux ba pire vieux ozon pon ba vieux ba maître na sens wana donc pour ça ba massa na ngai na mona ba comportement na bango ba un des autres na ninga ba kin a ya na préféré mingi na sala nga moko ozon pon za nga moko na sola tout le monde bien ozon pon mais non c'est ngape mingi merci na ba vieux na ngai lemba o ba sala qui peut protéger nga mettre bambou na pesi mbote skazali na ndenge ya vieux na ngape msu o patia ma pe mettre gotier na pesi mbote Nzambe mapambola ye Nzambe mapambola ye apambola bang presque bangi balwana na ndenge o basala ma pe parce que na ndenge bato ba créer lenga lo moboye na kutana mbiskatana elungi na ngai na za na blessure na si yo yebi ngo la petite sœur daki ma passe na famille 2002-2003 et belé ba finga ke no keke liboma ba betanga ba bouteille na mutum père ateka parler ozo comprendre souvent ba bandira ka même eloko wana na ye ti le long de sa boue na zo espace te père ngo koti il y a des gens o ba bimisaki Combo nanga ndinga mabina ba Facebook so komi pardon so komi na Facebook boyika gege boyika on ezanga te mon Facebook c'est gege kalala @yahoo mais ce tandis que ba ko mena senga trop pour ta téléphone ko na zo temps ya chachete de ba sali ko mona ngai mais ça pour la jalousie pour la faire comprendre parce que bato ba la biso to ba la monde entier ba la globe terrestre mobimba vraiment ba lingaka ba baby ça pourquoi ka ba étouffé ka boyika parce que ba maître baza vraiment ébélé boyika so nga ba étouffé un boyika na bon judoka en plus boyika mingi na bima lembate yango étouffement ne salama na bima lembate ndi na kolelia parce que na koli trop na moi en parler
Vous comprenez? Si vous avez salé, vous comme ça comme voyou. Vous comprenez? Si na momi na vivre na ye, vous comprenez? Il y a moi bizarre. Vous comprenez? Comment utiliser na momi to? Comme te ba to comme utiliser na momi ko na ndé so no boy avant cette ka bonne et pas na PCP mbote maman ko se ngai Major Kati na lemba awa yim de senga na ka bona moi si wa utiliser asonga ba téléphone asonga ba mbongo si senga énergie so na ke na compétition faut utiliser azana nga trop yebika maman ni sala na choboya ye na misu ya mokonzi ana la police pour ça ndenga bien parce que comme un niveau que ba utiliser ando son sanga na baba ando la tato que so mo so sangai na mona ke ça be pour ça ala petit on la zui na salisa ye donc bon ça basi baya ya ndenge na ndenge na ko ya tike no yo ndenge ti auto wa kino muto ati poto aye alingaka basi abatu bisunga ba jar wana te donc pour na sens wana parce que oza kata terrain nao oza kata commune nao po ni ba lemba balingi yo te et là on ça siko passe yango wana parce que oza terrain nao osala fierté ya na ba médaille uta na musika oya nango awa na kata lemba donc oya ko tombola commune na bino mais pourquoi bango bazo utiliser pourquoi ba comment utiliser na copine oyo zo vivre na ye pona nini jalousie tina point wana quelque part yo sala bango mabe mo avant au voyager etikala en to ba talaka étoile oyo zana mimi na loba mole ba loba lemba batale origine soba lemba menacer nga eza ba o botem na lemba parce que nga botem na matete na lemba na 5 ans aux enfants ba taper par rapport au lokwana mais rien à dire aux enfants rien à dire ba ça o mon ba sala atela ba boîte c'est ça que na miso yo tso nga na la na hôtel aux enfants na s'épargner faire ba père parce que comment soba affronter nga père akoli da na 60 ans. Comment fait-il père comme Hollande ba kesi nanga et ça moi bien te yo na ninga ba famille to botameli na ko le pas maman beaucoup nga banda 3 mois aux enfants maman ça kufa déjà ndé na ko déranger maman na papa au baza vivant ke bana bango au titulaire ba sala eloko na te ya mo na s'éviter mais tant na foot hôtel ba bi na foot hôtel 20 000 francs là c'est comment que les tina ndako donc ya ko luka o komena saka o tina ndako ba détruire biloko papa ya mabe bango ne ba utilisation dans la plupart succès wana lemba eza archi faux na linga ngo pété mais o ya exact na so akema tete sikoyo ne ba na ngeza bien wa lemba ba tiza bana ba tout fait tina ba business ba père aux comprendre na sala succès le loté na si gegena na lo baboye tout le monde a kin tous les judoka on appelle simbote ba yebi aux comprendre tous les maîtres kin ba yebi genon eza ba vie pour na pi petit ba maître na be grand frère ba maître pe na massa ba maître pour na ba l'équipe ba maître pour pi petit ba maître grand frère ba maître en cas sous ole ba soutenir yo bango la pega sous bazo bundisa o na yebi so na histoire mobo ya David là basala masolo qui a bundana Goliath Isaac Ndeni ba combattre na sens parce que na mutu na prière non un enfant na pesi passer na mukuna musika mbote donc dans na za mutu na 8 ans so na bisa battu na pesa ngo exercice o nga sa kombulwa boyka azwa temps gêné ndenga gênant nga gênant 42 jours de jeûne na Afrique du Sud na ACK na descendant ya passé mukuna passé à Vincent on a pesi mbote na musika j'ai pris le temps de jeûner avec lui 42 jours. Donc il y a 6h à 18h. La yoka adoration, du colo et avion. Mon aura switch off. Donc switch off ça veut dire quand on a un téléphone. Me was taking time to hear some music like gospel music. Dans un temps yoka gospel, dans le colo avion. Moi ce que dois une pembe na quand on a téléphone, na keti na bathroom ça veut dire place à toilette. Dans une fongoli dans yoka adoration du colo avion. Là na kitaka atterrissage wana. Là na kitana ba ange. Oh alinga ça la peu plus que bongo assez eloko wana. Voilà, merci, c'est pas facile. Donc, c'est la paix que un maître à Vimba sous ça la fierté à commune à Bongo, Bameda et Belé, mais à Ofu Kamela, parce que tu Mingi, Bakena, Banda Kwanganga, Boïka. Ouais, parce que je gère devant Dieu, devant TV. Nous avons une question, Banda Kwanganga, nous avons une question. Mais l'église, nous avons une église presque. Nous sommes au Seigneur Jésus-Christ. Je suis catholique, j'étais servant. Je suis chrétien. Mon coach est musulman. Donc, je suis Allah. Donc, je suis Allah. Je suis Allah. Oui, ça dit tout le monde passe parce que les bébés basé qui non à sa publicité mais la publicité mimi no ata éléphant toana sauter éléphant toana a se présenter ange de Dieu dans un fruit ensemble et ça linga peu bien.
Merci, gros coucou à mon bébé Tyson, babi. Voilà, les qui a merveilleux Mujinga, Yaya Eliel, ma col donc, Bambote, gros bisous na yo, joyeux Noël, merveilleux. Alors, tout que n'est-ce que moi, mon qui est, tout que voilà, c'est vraiment important, mais tu quoi un pengla, et ça bien, na histoire où tu que les Canadiens 2016, et puis ça qui m'a manqué, Mboutou, manqué ma kelele, côté à monde musical, côté média, puis encore média, même si Batika la cimaté, côté comme un bongo, ti na quatre familles, Mbutu ezalaki par rapport à faire à moi na biso Davina Gola là il y a fait rigola place azali nazo PC mbote ebele moi muke c'est par rapport à makamana et tokomi wapi comme à niveau nini ti parce que bato belé là autrement la dernièrement la page mo ya polémique basala kinetika bazong ça n'est moi histoire ngo netika mais là tellement pe bande ko banda biso na poto bazala vraiment sous na tante ya Rolanda mambana te bazapa ki yango na biso boye moni na via to sika kota place marambo ezate comprendre to tombola ba pota oyo moni so de pota déjà mudazoki déjà pote ki na okaoka hein ezara moi bien te ko yaki laksa pota no ano zongo so tombola ngo ezara sou bien te moni na ndenge ya respect un an frère ada grand frère wabi mobala yaya azaka yaya comprendre Mamou ya ferré, ma sœur, on a bien le loto. Dans l'âge de 13 ans, 14 ans, si je ne m'en pas, Baron Douana, il y a 15 ans, il y a des Macambouana. Ainsi, ferré, Azawana, Michel a bien été, il a été pour la star, vous en parlez. Ayatina Bafri ici, Tozala, il y a respect belé. Le vieux Wana, il y a un Congo pe boisso, au monument qui pépende à Temibo. Ming Zaït, vous en parlez, Ming Zaït, parce que la monnaie a été montée au Abimaki. Aluka a soigné moi comme bon nangai. Vous comprenez? Si bato ba mona ngaki aboki libange zali clip et ça ko soigner image na famille. Total la peine omité mama wango. Vous comprenez? Moi naza mwana, ya combien de bano bana nzela a ba parents ba supporter bango te. Vous comprenez? Moi là abotami, papa oya boti biso. Mbotu na mama matete. Vous comprenez? Et te so comme ba femme abandonnée et comme ki ngana na sali kombo ba profiter que non, ba joyeux oza innocente. Pour ta petite sœur, yoza na oza to batozana parenté ni côté à deuxième mère. Vous comprenez? Les loso et belé ba nga kabola tatonga na yo eza pas c'est pas nzambe parce que oza côté ba papa ngaza mona ba papa Olga aza mona ba papa mais ça te pona banda ko eza batongi na lemba ko tonga ndako na lemba na suki nga na Sibir nga moi blessé fallait pas na sala tato ba sport parce que papa leki aza boxeur akana poto eza moi rare o eza ni location tuna batu o baza poto o baza Afrique du Sud location eza place mille reculé. Même quand tu vois que les maisons claires, mais ils ont bas, mille reculés. Ils ont pas cette table, tout le 100 $. Ils ont compris si les pères à Tongi, ils ont des sacrifices. Ils ont compris. Si on a un mini-sport, on a un Congo, hein? Si on a Congo, on a un club sous Libanda. On a un mini pour se protéger nos familles. Parce que nous avons protéger la famille. On a ça là. Mais, mingi organa ni masanga fabuka saloba to pambulaka ba jaloux nzamba pambulaka ba jaloux vous comprenez oba sa ba kal na nzela ba misala nzambe ka pambula bango na musika pesi général Elvis Mbote père abatela nga mingi na Congo na pesi Mbote général Kasongo ba condition sur mboka na pesi ba Mbote président de la République na banga te na ndenga polémique parce que abi papa le pango ton père il est ton père na ndenga le pango to fanda ki ça la capitale il y a polémique te banga te intérêt. Mon président c'est qui? Quand tu vas si on peut même te demander en français, ton président c'est qui? Moi je demande, ton président c'est qui ici? Président de la République, Joseph Kabila. Kabangi. C'est mon président. Voilà, maître Boyka Toromi Kokende, vraiment na suka émission na biso mais c'est sûr que membre de ceci là de tous les deux familles côté la biso côté affaire membre de c'est bon mais ngasko bakanela ngakuna maître Boyka ibesika titunga ba bachelanga omoni lino ba obana kabila bana wenge wana bachelanga ba une Christian des aboyo vraiment pour franchir ni porte surtout il y a 1 2 3 places ici na kachiote na kombo ya fait na ngai ferré na ndepe abinda betana petit na keke kala la Boyka on a offert babolimbisi petite sœur on a bicho là beti c'est que non oza parenté côté ba papa ozolanda là ba ngba chone re ba toufer ba ebi ki un jour pour ça sanga ko yanga na ya no boy là no ya no boy ndaka benga la za relation note akabelinga la mais ça veut dire ba timbela que non
avec Boyka soit dans petit CNA ou Zobambongo. Vous comprenez? Mouto a katielo kwana Nzambe a piniri. Na offrir babolimbisi pour V ayoka nga trop. Vous comprenez? Tout le monde nous na nenga monde musical azafie moko boye na ko kumisa minga kumisa Nzambe. Mais na bonne santé on a ça nango boye. Na nani a nango lo batan lemba. Na à part général Elvis ou la regarder puis 20 000 100 000 akabela le qui n'a pas un conseil mais c'est faire nous doit soutenir ngai on pense c'est faire soutenir pourquoi pas yebi que non o c'est quoi qui moi na za mwana ye moi bi mwana mais c'est mwana o ya beaucoup lutter fallait que là ba que non wana mwana faire na bo mwana fallait ba zoya ba pesa bo mwana mais les trucs qui vont basali ngamo pe na c'est pas on était oncle et là c'est sur la part na ma pate pe quoi été mais ça bizarre parce que ndenga na yebi bango tindi ya mwana balar mais bakoma ko utiliser mamso ngolo bango atepo etika la rata to na YouTube na lobelo nini mingi bato ba créer ba problème mo ni so de na matanga ebimi ke non do kana lia mère na yo à cause de so ami na ote o comprendre bele ba sa monde qui maître bana maman na bango e bele ba sa monde qui maître ba luka ndeske ba le kabiso bango bazana ba la pa ko na bango misusu ba locataire mais ngandi azabu na maman ta ko diriger ngai bisa na kombo asali so maman qui vivant maman ya botinga so qui vivant ngo sande. Voilà, merci Maître Boyka, merci vraiment Togomina Souka émission na biso na invité moi 2-3 personnes bazo landa yo de na monde entier ba la lemba surtout ba moni toté maman na kata super lemba na rond-point celle bango vraiment bien. Mingi ko pesa mbote na pesa mingi na bato oyo na ba ke solo na kufi ba tombola ngai. Ba psychologue, ba journée écologue. Nzamba zana bango mingi ba ko ande peka conseil. À comprendre. Deuxième mbote na pesa na tout le maître en action. Il y a bolungo pour toi ça veut dire Denzela le monde qui maître ba mettre en à côté de Goliath. Goliath a dans ma bé contre ensemble ba mso ba monde na biso c'est David o mtema malamu o baza ki no ki to sa boui comme abete pour azana innocent. Nzamba pambola bango ko o baza côté David. Vous comprenez? Laisse-moi bien. Il y a troisième ba kunzi tout ya mboka na biso l'armée. Donc Nzamba pambola bino pour na monima que non la loi reste à la loi. Donc mboka ma etambo na kimia pezali donc pesi mbote na tous les unités ya armée ya biso ya Congo ya biso ngo mbote. Voilà Maître Boyka vraiment to komina souka merci quand même ba meilleur vœu na yo joyeux Noël to mona ka bien c'est le kalemba ah donc to temi ba teso ba maître Mimi so tala da TV cameraman zongot là Chami Boy muto na porteur ba na Maître Boyka Gege a joué rôle na Katsalemba. Oh pour Bachango Boy et ça beaucoup mais ça trop conseil na ngai so que tout droit mona le boulot ya na écologue ba zipi on a joué mon rôle vous comprenez babi o za 5 chantiers ngana ye na contribuer moi 5 chantiers loka moko on a ina loba on a bakisa o etikali ya ba mineur na sala Congo déjà parce que là na ki na mona ba mineur ba kota ba bar et ça nga bien té et lo mo etikali na ça tous les bateaux à teka cigarette ba teka là ba miki ba cigarette c'est so nga kuteno ndenga lemba o teka la moi 7 cigarette wana eza ngana oluka prison ndenini obino bo olukela ngona ndeni na bomela mutu à comprendre donc mutu tout côté que la moi muke cigarette c'était pour nous ça ka mission na nenga 5 chantier tina bige na tout à point mo boy ata cadeau moko ezala voilà Boyka na ito soza message mususu parce que oza c'est elle nous suivait la chaîne na bino moro ya famille quoi message ezaka que non o ala petite sœur na nga makila na nga hein famille na epeza famille mo boité to côté mami mitolo ba mambo mission vous comprenez là to lo bela mimi mambo mission daka c'est non par rapport y pas protéger famille hein na okumi c'est été na nenga ki na obligé péter ata fi na faire goal na sengene nenga ndi ba bolimbisi na ba bien ba rôle o nga na soutenir o na se sacrifier o tshela na se aza moi muluba to ba ndeni osamu na muto ba ndeni olia kwanga na et ça bien et ça ka teka ke nga moko na nenga famille maître et ça ba o aza sima mukonga na famille parce que biso ba luba to botami ba mibale belé vous comprenez na monde o ya biso en plus na relation et belé na kin mobimba o pa na kin mobimba na ba masse ba maître la binaza na ba masse ba maître na pipe tsa ba maître ya ba maître na lingate na pesa bango na pesa ndeti yebo ata 10 mètres moko ndeti ya za exemple aoya so bazake na so mona ti propre boy ils avons la conseil ya maître boy kanda la ti boy donc baza maître mo boy a parler dans son habit à tomboka et ça faux n'a pas ça bon conseil comme parle là-bas il parle même à l'université
baza balia basilabiste babonga silabiste pour les baza pembe na ngai ouais bien c'est la parfait babi maître vraiment bimisa sur la parfait tala ba moi ba ko bino ba obo lugara so peni na Christelle matali c'est ko tala mingi simate na lemba ko tala simate pour ko banga te o eza bien ça ah et puis que naza protégé na vraiment protégé voilà au banga na te pour babi doit mettre mon moteur ça là donc c'est la tête qui fonctionne. Nous ne sommes pas de maîtres, non, on va quémander partout là, non. Nous sommes des maîtres bien instruits. On fait notre sport d'abord, premièrement, pour la self-défense. Et puis de cela, après, on a moi, la compétition peut être au Kinето pour défendre Mboka. Ouais. Nous avons un boyka, babi, bino balemba, ba ochape boyka panzi kola poani. Ko merake motoko. Wana yana mtoto aussi. Ouais, je sais pas quelqu'un. Je sais pas quelqu'un pour aller peut-être va faire ça alors. Voilà, pas ni pour la mettre à boyka. Aleki. Apexi bino pe bino mal bana te bino bosel bana. Biso, toke kuma vélo. Tokumba vélo. Donc yo bani pour la mettre à boyka. Ah, yo mettre na biso alemba. Mtala isanga sport yeyo. Ah, mettre na biso kana nzimi. Olinga ko malowa ye. Ouais. On est folie à foufou. Voilà, merci. T'as commis vraiment la souka. Merci à Gaylor. Merci, Maître Nabi Komboto. Igo, Maître Igo, merci. Nabi Katosola après émission. Merci Nabino Nyosowozui, Libakou Yakolanda, Biso la Monipe Coco, Dema de la Terre, les qui a beauté, image, beauté de Paris, Motoranga à Kati, Biscosa à Paris, Pemenia Papine de la Meso. Merci Nayo. Merci Joël Noël, bonne année, la bande de Konosowozui, Libakou Holanda Biso, Carmel Kitamba la Kamao, Motoranga à Kati à terrain, Naomona Lemba de Parigo. Merci Nayo, mes condoléances à Billy Koulou, Maman Kondi Mokonda CP, Abungsi Bongo, grand frère Naye, Aliboso à Mobali, mes condoléances Nayo, merci à Gabi Panzo, merci à Paul Bangaz Nagaz, Pedro Pembe, les babons séjour à Kinshasa, merci à l'intellectuel Théophile Munganga l'intellectuel, à Kinshasa, merci Nayo, merci na Bilon Yosobozui, Libakou Yakolanda Biso, Michel Levo, le grand soldat Adieu Diogène, l'impresario Claude Dombassi, Michel Levo, Babi Soareza Moko, na Suisse, Babi avec Général Défort, Eozalako Yinda, Paris, Suisse, après 16 ans, Moni, des Général Défort, qui sont ma belle, c'est que la bonne Koinda. Donc, vous avez un prochain numéro d'émission, d'ici là, portez-vous bien, mais il y a un ticket qui tombe, si vous voulez, contre succès. Là, c'est trop cher. Papi, nous avons la main, c'est mec qui a dit que c'est trop cher. Dans la vie, on retient la vie, la prochaine numéro d'émission. D'ici là, portez-vous bien, bye. Mbele na kabeli ya forêt équatoriale Saki bolingo ezalaki ata maye Mbele na sambeli ata fleuve ya Congo Chéri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC Impossible Salamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala Buya Mayola Ashiro Chamala Odon Kambu London Yelore Mpaka la salula na ye bilele na babiju Seri na ngai ya lula na ye bazikiziki na banyomi Matula mpaka ye Zuzi twala se Mi mamumbe na sana Son Madera, Bosco Boble, Tati Tigana, Tigana Zureta, Hilary Doper Triple. Betty Petwene, Naponi Sala, Monitara Motuka Bolingo, Apamwa Lolenge Akokumbela Bolingo, Bandana devant marche arrière, tena vitesse ya Sukai. Moko l'examen bongo totala soki nako échoué Bozwa na bino bomengo botikela ngai yeye Soki bopiminga maya komela bopesa ata kongo bololo Nakomela yango sans hésitation pona bolingo nzolas J'aime mon amour pour l'amour J'aime nzolas pour la vie
Mamadou Arisho Ebia Taki moto abungisi mbango elekaka nango oyo abungisi diama elekaka nango moto abungisi motuka elekaka nango oyo akufeli moto ke souffrance moto azangi bolingo susi mpasi na motema Jacques Nzanga yeyeyenga nakolela bolingo Jérémi Vita lokola bebe alelaka yinye mama atako pesi ya million d'euros pamba susi libele to biberon dive kombe shude tamalidi fololo pati makanda dani mateuse chapi chakala ya beni benito marisara Josué papa lela protocole